ila. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. C'est quoi? Le marché Zati. Oya bimetali. Bisoto de commandé marché. Bonanini, Monique, Président Sensa, Alobi na Gisso, Yazana pour la médiation république. Tout tient assez, Bandegona s'appelle Perni, Botiana c'est, tout Koutana Lobby. Na président Sensato Yambana, Kotoye Bandenge, Sala Obabengi développement Moka. Vous et nous sommes les Congolais nécessaires. Babiloko Seli, Kero, Marche, Lobby, Babiloko Wana Nyoso, Nabanza, organisateur à Makambuana, Ezalinde, fils Mukoko. Tout ko joyeux, na responsable. Oyaye naye, M. Peter Kazadi, Bote, Babiloko wana nyonso, lobby ezalité. Ye moko awuti ko décommandé yango. Boyebi mboka na biso par rapport ici ka tuuti, topé sa chance na likambo nyonso oyo ko diviser biso dialogue ezali pote tukutana po tosala mokano oyo ko pesa mboka na biso lukumu. Yango de to sengi na bandeko baso. Ezala ya PPRD, ezala ya FCC, ezala ya IDPS, ezala ya Bakongolais nyonso, totia kimia ezala nzete na biso nyonso toza kolona. Lobby makambo ya marche ezalité, je crois que ba organisateur bango moko ba uti koluba yango. Donc soki tokokutana po te toyambana awa na sesa. Mais que o muto alongwa o marche boye pouvoir organiser bateau basalaki organisation ya makambo wana bango moko baboyi yango. Donc yo mutu ya mulimu mabe ko profiter te po olobaka o balobaki na biso marche ezali. Olie tozala ini po te tobundisa baoyo baza koboma biso libanda. Bomoni bitumba ndenge ezoleka na Ituri, ndenge bandeko na biso bazoboma bango na Beni Butembo, na presque Congo Mobimba. Je crois que mobilisation ya Congolais, il fait à l'autour ya bavaleur wana. Les autres le battent que non, et à zappe perdre, et IDPS, et Songolo Pakala, non, les autres zabiso nyonso bana ya mutumoko. Pouvoir nyonso et outa qui pas ensemble. Je crois que chaque autre zana ngo ya mbokoyo, et que de manière la plus pacifique en Afrique, mboke ebele ba mona yangote. Joseph Kabila a tiki pouvoir, Magana ye koki, a pressé le boko dans déconaye, ou a salaki eli, Félix Tshisekedi, et wana azako kumamboka. Alors, bino ba prophète à malheur, ou balingaka kolia, toujours là il y a des conflits, je crois que malheur bokokota na chômage. To sengi bato nyonso, baza la sima ya République, na sima ya mbolamata de biso nyonso, tondimi. Voilà, chers amis, Lelo n'a pas si fils Mukoko. Merci Mingi pour la sens d'État au Azalinango. C'est là où ça fait la fierté de la jeunesse. N'a pas si maître Peter Kazadi, où vraiment on a assiégé, ça fait plus de 2 jours, pour passer par tous les moyens, bah, même la biso, fils Mukoko, pour tout dialoguer, pour tout comme on a des résultats Lelo. Merci Mingi, na parole baso baza kolanda biso nyonso tozala sima ya Congo pe sima ya institution ya mboka a commencer par Ngola Matadi ekolo. Merci Mingi. Il y a c'est quoi le marché Zati. Oya bimetali bisoto de commander marche bonanini Monique Président Sensa alobi na Gisso yazana pour la médiation république. Tout tient assez, Bandegona s'appelle Perni, Botiana c'est, tout Koutana Lobby,
na président sensato yambana koto yebandenge osala o babengi développement mboka. Vous et nous sommes les Congolais, laissez ces histoires. Merci. Ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.